certains d'entre vous l'ont déjà vu ici chez nous. Il vient de temps en temps nous rendre visite et nous parler d'un sujet très capital. Il s'agit bien sûr de Edmond Moïse, les coordonnateurs du club de lecture de la Tchangou. Aujourd'hui, il est venu encore nous rendre visite et avec lui, nous allons parler du rôle de l'apprentissage en langue nationale dans l'acquisition des connaissances. Donc, bolamu ya koyekola munoko ya mboka na yo itali kozwa maele pona kozwa maele ya bien kozwa boyebi ya bien koyekola na munoko ya mboka tina nango ezali nini nde tokoyekola na ye nde tokoyeba na ye mituna tokotuna ya kopesa biano. Edmond, bonjour. Mbote José. Nasepeli komona yo lisusu sali mwa bamikolo mwa basemaine. Mais sinon, ça va, Makamla, c'est bien. Oui, il y a ce qui est malamu. Bonne club de lecture. Oui, club de lecture et ce qui est malamu. Na côté peto banda qui na été le nabiso, toye kola, été le ya bana sika wapi tozali ko yekola na bana makambo ya mboka na biso na munoko ya mboka na biso. D'accord. Sur la souka makambo ya munoko ya mboka wana, mutuna na biso ya liboso zande bande mwa mona pe komami wana. Tina ya koyekola na munoko ya na minoko ya mboka ba langue nationale ezali vraiment nini na o etangi bato ba o etali kozwa maele. Est-ce que koyekola na minoko ya mboka eza na place? Koyekola na monoko ya mboka soki tokomi koloba déjà qu'ils na place ou bien ils na place te c'est que tozo comprendre na noté monoko ya mboka yango ezali nini parce que monoko ya mboka na sala effort na loba na français na lingala po batu nyonso ba la ngai malamu c'est que kotangisa bana na minoko ya mboka na bango ezali kotangisa bango malamu point po elingi koloba boye na kati ya bamboka nyonso bazalaka na o babengaka projet civilisationnel pour na koyekolisa bana. Ça veut dire que nazo pesa mwana chimie pour na yebike na chimie o nazo pesa mwana ekomema ye awa tanga kokoma awa akosunga mboka na niveau oyo na oyo ezali bongo wana ezali eloko ya liboso. Eloko ya mibale tozo yekolisa bana na minoko ya mboka na biso moko po monoko wana esengeli ekufa te. Monoko oyo ya biso to oyo ya biso moko ngai na yebi yango nazo yekolisa ngo pe mwana po mwana pe ayekolisa ngo batu mususu po minoko ezali élément indispensable oyo etambwisaka oyo babengaka culture bobiso. Siko soki monoko tozo salela yango te na lolenge esengeli okomona ke culture pe ekokufa yango ezali vraiment na tina mingi to salela minoko na biso ya mboka pona koyekolisa ngo bana po bango pe bakoyekolisa et puis ekotambola bongo ekokufa te. Mais ozomona te ke koyekola na mboka eza lokola kozongisa bana sima to pe kovanisa bango esika moko parce que baza appelé à kokende kokutana na ba culture mosusu osenga baza na langue oyo ko permettre bango ba communiquer na facilité ba langue na biso ezali un peu local. La langue na biso ezali exporté vraiment te loba maneti ba français ba anglais na ba minoko mosusu mote koyekolisa bana koyekolisa bango na minoko par exemple lingala kikongo swahili chiluba tout ça eza ko kanga bango kaka na sphère moko boy. Bon ngai tango no loba déjà boy question mo yelinga po nini tepe ba o bazawa na mon par exemple dans la France ayekola pe lingala po ayebike un jour petango esenga ya fungwama akokoma pe awa na Congo ayekola lingala. Ozomona so depuis to keni na anglais wana moi je pense que eza tozomi mona trop na se yango to linka to kende vers baninga mususu to bibenga déjà pays indépendant, c'est-à-dire que mboka o eko bika na yango moko sans koluka kozwa ba aide ya bato libanda point liboso na tie bon pona banda ko ye ko pesa biano na likambo tuninga ezali important makasi bato balobaka yango mingi tozali boye monoko eza na monoko moko te o soki moto ayebi yango nde afungwami na mokili ndakomi na bantre partout ata monoko moko te so tamboli awa na même na Brazil mona balobaka français ya malamu mais mona mutu akenda kelasi te ayebi pe logo to mona peut-être que tout mona aza mwana balabala obenga ba fazer mayebi français so français na wana
et pesa ye nzela te afongwama po ayebi yango. Ozomona okepe na États-Unis mona ba anglais, c'est la même chose. La première des choses où ba pesa ka mwana izali savoir, connaissance. Ce qui mwana yebi nzebi moko X ou Y à partir ya wanande aokende concert ya mokili o babengaka mondialisation. Siko na kati ya koye kolisa bana nzebi na boya répété qui toyi ko fongola bango to lakisi français to lakisi anglais. Mais wana ezali plus importante. Plus important ezali koye kolisa mwana makambu. Donc koye mwana ai azana boyebi. So mwana osala biologie chimie ayeba yango na mozindo. Ce qui moi nazo sala au commercial ayeba yango na mozindo. Yango wana ndi mtu osala yake non akomi kuna toza na économiste ya munene. Toza na chimiste ya munene. Toza na avocat ya munene. Tokoloba jamais que non mutu wana zali chimiste ya makasi po aloba anglais bien. Non, ba langue eza ngo ba élément par lesquels to lakisara o to yebi. Il faut to ye kolisa na nu bana. Sikoyo bana tokoye kolisa bango malamu kaka soki tozoye kolisa bango na minoko ya biso moko. Pourquoi na loba boye? Po na kati ya minoko na biso eza na culture na biso. Na kati ya culture na biso eza na ba science na biso. Na ba nzebi na biso. Ko ba nzebi yo eza ya biso wana tokoki jamais koye kolisa yango na minoko eza ya biso te. Po di reste babengaka exclusivité du savoir. Eza na ba connaissance mususu et kendara kaka malamu so na pesa na français. Et ça na ba connaissance mususu ko kende malamu kaka so na pesa na anglais. Et ba connaissance mususu et kende malamu so na pesa na lingala. Monde to kende de lobo informatique. Tu peux pas me dire que aux grands informaticiens sans yé anglais. Et c'est impossible. Parce que donc na source na ngo esika marambango et vande esika marambango et bima eza na ancrage ya makasi. Il est pending moro na biso awa okobimisanga jamais que non yoza médecin traditionnel ya makasi sans yeba lingala sans yeba minoko na biso ya mboka isika par exemple na ina opuiser na ni connaissance na wana ya médecine ozomona. Donc eza bongo tokoma tozonga no na bobiso to saili bobiso après tokende. Mais to mona na mabote belé surtout net toza na période où bana bazana na congé. Soki kaka mwana mikolo balingala ba parents bagangeli ko bona folo baka na français mona tanga za muke bazo privilégier d'abord ko ye ko lisa mwana français balinga ta mwana lo balingala te so vaina baninga msus peut-être ba ya voisin ba balingala bazo peksa mwana na bana ona ba balingala eza état d'esprit ya malamu to pe ezali déjà esiko mabe eza omanda eza esika mabe ezali makasi toza na contexte ya aliénation. Donc ça veut dire que ba Congolais et belé bon nyon sauté ba Congolais et belé bazali aliéné. C'est-à-dire que ba na sonia uzala ba Congolais ba na sonia loba minoko ya Congo ba na sonia komila ki saloko la ba Congolais. Pourquoi? Parce que invasion coloniale et sala musala nango malamu il accepte que minoko ya zali minoko ya soni. Sikoyo kende ozomona ke ba Congolais et belé pour na boya koloba ba africain pour na circonscrire vraiment débat to tikala na Congo pour na banze te ba Congolais ba za belé ou bazota la biso ba za na posa ya koye kola mama belé na ndenge to leki a. Donc ça veut dire que ba Congolais et belé bisika bazali posa na bango ti lelo ezali ba koma mindele. Ozomona siko na souci na bango wana ya ko koma mindele nde ba monake po ba koma mindele il faut ba longwa na kibo congolais ba koma sikoyo kolanda mindele yango zo monake mona na famille mobwe papa mo azo bunda mwana na ye ba français papa mo azo bunda mwana na aza lokola mindele atala ba canal na tanga ba kombote atanga ba nini point ba chaîne wana ya mindele wana po na nini po quelque part toza na ya kokonzama tozo bunda to koma lokola bango so elo tozo yeba te c'est que ndenge mokili et salema soki oza yote okoza lisusu mutu mususu te eza ndenge kolo nzambe asalela biso nana makoki te ngai ni naza boye naza Edimo Lumbi di Moïse na mi changer mbala moko na komi François soki Dupont soki nani ekosimba te. Donc à partir du moment na komi na démarche ya longwanga pona koma mutu mususu ça veut dire que na longwenga na komi zéro.
nakomi nil nakomi sans existence sikoyo eza na esika wana nde biso bakongolais tozokende sans toyeba ozolanda ntango ozoluka oyo kolisa mwana na yo ayeba français oui eza bien mpo na yo eza malamu ayeba français mais ayeba lingala na ye te oui sikoyo nga alobaka boya jour moko boye siko ase retrouve mpe na France wana ayebi français na ye wana ya moke mpo eza monoko na ye te oyo oyokolisi ye vite fa ayekoli yango okanisa ndenge non mwana aza mayele alobaka français boyeboye akesi ko na France ayekutana na français mo boye aza na ye mutu ya coin bien voyou donc atanga kutu même pas mais ce qu'on se trouve qu'on a français wana aleki na français sikoyo aye wana ça dit que yo sali ben oui asomi sous complexé et puis ami moni sikoyo que aza na ye lokoté bon ben fort tout nga na sali na yekola français on a ye awa tani na za réduit sikoyo alors que kuna na so kende na ba poto wana yo ozali congolais français ko tchaoka ceux qui oye na kiboyo il parle lingala. Lui, il connaît les techniques chimiques de lingala. Ndeni bas ba komisara mai peto ba tchaka makala ndeni basala obwebwe. Akoya yo l'accès po na yuza mayele. Po makambo yo yebi, ya yebite. Ozolanda? OK. Mais si ko se komi que non ngana landara moto yo makambo ya yebi ngana otikala ko yeba ngo tekoleka ye. Tout ça la nini. Mais état d'esprit musu suppose que na Somalie mais état d'esprit musu ba congolais bazara na onde on solo ba boy certainement na bandak ba musu ba ba boyo boya mundele da la kibiso ma kamnios veste ola tiza mundele micro to ça les mundele ba bon on peut sur exemple mundele comment est-ce que au juger raisonnement bon nyos kani na tu globaliser ngo eza aliénation ozomona eza aliénation na ba mukili nyos nyenge tambolaka eza na ba mboka o ekendaka liboso ils ont beaucoup pe elandaka na sima moni tozo tambola makambo ya ba civilisation yebandi pa na biso ati Egypte azaki liboso Egypte azongi sima ba mboka msuye ko ya ba Grèce ba nani omoni to kende na logique wana mais sikoyo logique ya normal ezaki il faut kaka ko bundaka po mboka na yo pekenda liboso wana eza liboso omoni lo lobia ya malamu to lati ba kwasa boye o mindele basala tout ça na ba téléphone oyo bon na ba mindele te o ben ingénieur ya mindele basali ozolanda mais est-ce que biso apé tout ça na ba ingénieur biso apé tout ça na ba couturier o ba rosala ba biloko oyo c'est le problème na biso ezali ke to komi na noté to mindimi na noté OK que to mi sali suffisamment confiance quand ça tu na mindima pe que non je suis rosala téléphone ngana sali on a bengi couturier moko rosala pe ndana ndeko nanga mobe na pe surtout mbote Jaël Modwa asala pe bilamba Jaël rosela nga pe bilamba ya level style na zio yango na lati na bimi nango pe na komi pro na mi laxi pe ne liboso batu sikoyo o mi mona ka ke non a o ndeko nanga sali toza confiance te eza ya mabe ya malamu ezaka oyo ya libanda na lisolo mobe na betaka mingi ezalaki na balakisi ya université moko ya Afrika ya munene balakisaka bana ndenge nini basal eza ya aviation bana baro ndeni baro kumba avion ndeni baro tonga ba avion baro sala makambo belebele wana makambo balakisaka bana na kelasi eza lisolo balakisi bana bayekoli bana basisi kelasi na sim na suka bana batongi pe avion ba étudiant basali avion babi ke non démonstration to matasko to kende to pumbwa ozolanda sikoyo avion wana etelemi wana babengi professeur moko o atangisa bonka makambo ba avion wana alakisa bonka makambo abike non oh yuya ka mata na avion to bato mata na likolo omona expérience parfois na bi na o risquer vie na te jamais yo yekoli awa ma yekoli o sala avion jamais na o mata na posa vie na bana nga bazali aboyo mata po ana confiance te aboyo na ko mata prof moko so azalaki wana ala mayele ala mbiaka besi ve yo yaka mata poto kende vena dutate atelemi maya matina ya vandi kimia avandi ko zila ma parce que ba tuni ba kesa parce que oh mais une ndeni muninga na boyi ko mata abangi akufa pour la confiance te siko yo mata facilement bo neni ve wana répondre bi na yebi ndenge nini to forma banu na yebi niveau na bango avion e ko tikala ko mata jamais ozolanda et puis avion na pe etikala o matati ozomona niveau to zaleli donc ça veut dire que
même makambo tokinda koyekola na ba classe na ba université tout consort bango mo ba la classe les plus foncièrement na kati na bango moko bayebi ke makambo to la bana oyo ekomema eloko ya malonga te pona libongisi ya mboka oyo la preuve yango na ezali awa yo oyebisanga vraiment université nini ya Congo oyo esunga Congo et résoudre ba problème ya monene au Congo azala nango bozola normalement na ba pays normaux na linga mingi kolobelo kwa na ba pays normaux isa développement ya mboka eutaka na ba université isa politique et coopérer na ba université non tous un problème X oye bo bengi ba scientifique boye ko réfléchir to sala ndenge nini mais biso to yebiti tous na Congo bomona comment est-ce que ba benga la culture de l'égoïsme tango benga mutama yela ya lui a défendre te pour na mboka mobimba a défendre pour na part na ye intérêt na ye ezali nini. Voilà. Edmond, merci beaucoup. Tu as un souka parce que faut tous bulletin d'information. Na rolinga opesa osala moi message moko. Na bande ko news peut-être ba monio pour la première fois. Baza intéressé na makambo yo lobby certainement bande ko bongo bazali ebele. Ko yebisa bango yo salaka. Moi contact comment est-ce que ba ko rejoindre yo pour plus d'enrichissement parce que le domaine est tellement mené que aussi ça nyoso. Bon, avant na pesa non ba coordonner ngai na lobaka boya. Tokomi na tango oyo toyebi déjà vérité ezali soki tozongeli culture na biso moko tozongeli minoko na biso moko nde tokokende toko avancer lelo tokomi na ba problème oyo na kala bakoko leso bazaka na ngote na droit babenga ngo jurisprudence balaksa bato batangela yango na kala bakoko bana gobika na mboko oyo kulu nezalaka te ezalaki na jeune mota telemaki azokisa ndeko na ye toyebi na bakilti na biso oyo babengaka ndeti par exemple tibau epai ya baluba donc ça veut dire que manière moko ya kopinir mabe ezalaki mpe mabe ezalaki te lelo nayebi ke soki na na camarade na nga aza moluba oyo mama na ye aza moluba nga moko naza conscient nayebi ke mama ya bacamarade oyo aza mama malamu mpo mama wana atikali kobima na mobali mosusu te na kati ya libala yango mama wana akufa te yango mama wana aboti mwana bozomona niveau ya pureté ya culture na biso donc ba exemple ya bongo ezali ebele donc ça veut dire que bakoko na biso bazalaki bazoba te wana eza makambo bakosa biso sikoyo soki tozongeli kibokoko na biso wana nde tokomata kozongela kibokoko na oloba te ke non tozonga na se non tosalela mayele ya bakoko po tomata munde nalati veste nalati babiloko naza na babenga naza moderne mais modernité na ngai entre guillemets wana ezo empêcher ngai te na saila mayele ya bokoko pona mata lisusu donc je crois makambu oyo tokolobela yango pe tolobelaka yango ngai kombo na ngai ezali Edimo Lumbidi nazali animateur ya Etelo école spéciale moko na Kingasani kombo na yango toyekola to kutanaka na bana po bana nde bayaka wana bana oyo bazali na âge ya 4-12 ans bakutana kuna chaque samedi na Kingasani na avenue Ngambali numéro 38 donc ce peut bozana bana na bozona na biso partout bozana ma campagne bozana Bumbu Selemba ou Bibwa partout boya na bango lobby na Kingasani tozali Kingasani ezali quartier moko na kati ya commune ya Kimbanseke na avenue Ngambali numéro 38 numéro na biso bon numéro ya jeu ezali ya mission ça so bengi bato ya émission bon pesa bino numéro na biso sans problème toyekola tozali pe même na Facebook so peut-être été le toyekola bon mona biso tozali wana na Facebook et nazala posa tokutana mingi po tosolola mingi po ebele ya kosolola ezali pe soki tobandi kosolola par rapport ya bobiso ya biso moko ya Congo nde tokomata lisusu tokokende liboso. D'accord, merci beaucoup. On a invité la biso ya lelo ayi kotala biso pe betel biso masolo moko ya motu ya makasi totondi botondi na yango Alpha Kandolo avant tokende na bulletin d'information tokozwa nzembo. On va prendre une chanson, ça va permettre de baisser un peu la tension. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses. Edmond, il a dit beaucoup de choses et réveillé certaines.